Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na beso to ba bolinga mama ile ani. Tunapesi no ba mbote, ba ebwe, abari, muko wazuri. Bonne santé, vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Kola la kola muka ezaka habitude te soki nzambe apesi bino pe mabomoi. Faut ko ba na kokumisa nzambe ko ba kopesa nzambe. Merci. Wabino mama ile ani tunaza toujours na kati ya mboka Congo. Moi séjour Mikolo, nyo surtout nazana na kati ya mboka Kinshasa. Takati ya mission na biso préparer pour le mariage to de tout et de rien, tout ça ba émission ndenge na ndenge, tout ça ba émission culinaire, tout ça ba masolo, tout ça na makambo ya ndenge na ndenge. Alors le comme nazo ko yebisa bino nazu yango na commune ya Kauka. Na kende ko tala la fois passé moi na ngamoko na Kauka kuna bingisa kingai na Kauka. Moi na ngamoko na saela eli bala la provenance saela e musala, le comme mameli ente ba toujours ko garder ba bonne relation na batu, to garder ba relation kitoko alors a inviter kinga na kende ke pa na ye et pa na ende na kuta na lisolo ona ngina betela bino siko. Mokili o eza na makambo ebele bandeko na nga. Mokili onde to tambolaka eza na makambo ebele. Na lobaka toujours ke ndako la kate pa etangaka oyebite bakolo baloba bongo po bayebitina ke ndako la kate sketangaka oyebite nini elikaka na kati ya ndako wana. Soko moni mwasi atiki libala alobi libalo na vane na tiki yango mama koka mwate et surtout libala oyo eza ya mbongo bende pembeni tuna ye mama ebele ya mbongo boy ebele ya ba flat boy otambolaka na basoda oza mama mokonzi oza na nyonso ndenge nini kokiko tika libala luka oye batina epa na kedeki na Kauka nde pa na utina makambo oyo muta eko expliquer ngai likambo oyo yango na zolo bake eloko leki tika ezate bisonga mokili oyo eko mema wana se ya mabele bisonga mokili oyo eko komisa oki zengi bisonga mokili oko kobebisa yo vie bisonga mokili eko bomela yo bana bisonga mokili eko kikozo yo mabota ya mwana mokili ya lelo foza na discernement mokili ya lelo ndeko ifo ye banzambe poza la bien na kati ya vie na yo lisolo na wuti na mwana Kauka bandeko na bisi bozoka Kauka mezana bandako ezana kati ya Kauka talinda ko bi epai na kuti lisolo balekisinga mama moni kolondako oyo ndeko mwasi bazana mobali bafandi na mobali na kati ya mboka na biso Kinshasa ndenge za ke mobali abali mwasi na ye baboti pe bana baboti bana 4 2 filles 2 garçons sima ya kobota bana mobali azaki na mbongo te bazaki na vie normale ndenge za ka vie za normal mbongo ezate ya 10 jours ka ndenge zalaka ya kolia ka normal baki na lopongo na bango munene mais c'est que ka anda ko mwanki mobali asali par tous les moyens atindi mwasi na bana mibale na poto abundi atindi deuxième bana na poto esali ke mama na bana nyoso 4 baza na mboka poto bazalaki obona na lesson des okinde bazalaki na mboka poto mobali atikali awa kotikala mobali atikali awa mobali ake kokota bakisi mobali ake bisimba ake kosimba bakisi tango simbi bakisi pesi ye mbongo ya mabe mbongo ya satana bakisi pesi ye mbongo kopesa bakisi pesi ye mbongo atongi tala monene na ndako tala kabambe na ndako atongi ndako mwasi azomona kaka mobali atina photo tala na tongi ndako acha video tala na tongi siko mwasi azo comprendre te yango mobali na ngai oyo na tikeli koyebe na musala moko te ke musala moko soki ya ndenge nini bongo bambongo ya kuma na mbongo boya banda kotonga bandako boye bambongo ngoka ya dikubu euti wapi mwasi pe ezo kamusa ye bande kwa mwasi soki bakie kotala bokilo na bango semeki na bango bakie kokuta kuna vie échanger babengi yaya awa mobali na yo il faut mona mobali ndenge akoma mobali akoma kotamwa na basoda mobali akoma na ba jeep mobali ndako alobi na yebi nyoso tu wana mais mobali ayebisi eboyo yo kozonga nano awa te il faut luka nano ndebo lukaka mikanda na poto avant zonga kozonga nano awa te il faut luka nano mukanda kozonga nano na Kinshasa te loko mwasi kina mukanda te mwasi moya zonga ezate mobali akamati azu mwasi mosusu abandi kovanda na mwasi mosusu na kati ya ndako azu mwasi muso achena ndako babandi kovanda na mwasi me bana ka oya botaki bana oya zaki na bango na bana na oya botaki bana ne 4 oya tindaki na poto na mwasi na ye mwasi oyo bazaka akovanda mwasi akendeki poto avandi poto pendant 8 ans mukanda epesa melaka yete mukanda epesa meli mwasi azu mukanda bana bakendaka classe
mwasi abengi mobali kenga awa papa nazwi mukanda kozo mwasi azwi mukanda mobali ayebisa habite yoko yate tika ngai nazwa kosala nini nazwa kotala bino me bambula oyo nyonso mwasi akina mukanda te mobali abandaki mpe kokende poto te kakende kotala fami non aza mpe na mbongo ayebi kaka kwa mwasi aza na mukanda te mwasi akozala possibilité ya koya te ayebisi mwasi yo kaka soki ozwi mukanda kozo mwasi azwi mukanda mobali soki afungoli nzela ya poto mobali abandi kokende poto mwana akei kuna na poto avandi 1 semaine azongi Kinshasa mobali akende poto avandi 2 semaines azongi Kinshasa mwasi alobi yo ozoya kotala nga mpe na famille naza na posa komona famille namona mpe bandeko na ngai ba 9 ans 10 ans yango ekomi deja ebele mama na ngai oya kokufa saki nasala nini namona mama mobali alobi yo te yo vanda awa mama ta omoni mama te kosala dia na bato ebeye bavanda mpe na poto bamoni mpe bamama te ekosala nini mama bosolaka na video bomonanaka na video et tout mwasi ya kotala bi te non 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 ça ce n'est pas possible mobali toki na bolingo ya raconter bolingo penza bolingo et puis azwi mbongo na sima nanga nga naza na poto mobali akomi na mbongo abi mobali asaka ba glacier oya ba mbisi ba super lokwa mwasi bana bolingo la temi ba super wax ako sala ba glacier ba mbisi ba super otindela mwasi na ye mwasi banaki ko manquer le côté ana poto mbongo ya ka mobali asaka ni atindaka mbongo mais ndenge mobali azoki ba kesi na ye banzela oya kotaki eloko bapekisaki mobali ezaki nini akoki komona susu bolumbu ya mwasi na ye te bolumbu ya mama ya bana akoki komona ngo lisusu te ezali ndenge oyo bayebisaki mobali yango bande kolinga te mwasi asala nini mwasi na Kinshasa epuis azalaki soki akei ake kuna na poto ezalaki na poto azobisa mwasi ke non yo kendola na bana ngala la chambre ngala kendola na bana ndenge o te kende kola na abandeki ko éviter soki mwasi akoti na salle de beko sokola mobala osala nini akokima donc akovanda 1 semaine na poto ayebisi mwasi ke oh non ndenge za boye naza bien te santé a évita ndenge mwasi na poto ke mwasi asala nini basangisa lisusu na mwasi nzoto alingi basangisa su nzoto na mwasi na ete mwasi azomona ngo bizarre te mwasi abi non 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 boye te il faut na kita kongonga mo ke ngota makambo ayebisi mobali te alobi eloko moko te afuti biya ayebisi bana ndenge papa mesana kobenga soka azwi ngai te abengi bino boyebisa kaka ke mama aza na prière akode bana nyonso soka abengi mama akendeki prière mama ke boyebisa papa te ke nake komona ke nano kota papa na bino po papa na bino nazomona clarté na papa na bino mwasi oyo ndeko na biso aye afuti biye na ye ayeti na aéroport ndeko ne aye kozwa na aéroport abisaki na ndeko neke na zoya ndeko ya je na aéroport basimi nzela na kati ya lopango mobali bafungoli pipo akuti sentinelle na porte sentinelle asika oyo itango ya kendaka mbongo ezalaka te bazaka na balia ba sentinelle te akuti sentinelle bisi mbote mama mbote ozoluka nani nazoluka patron yo za nani Pour nini patron azate kaka madame moto azali patron azate madame moto azali bien madame azali patron na bino azate bi mama patron azate boyebi pe ke ndenge ba vie na biso ya ba Air France ya kaka na pokwa sikolo kwa madame na bino azali na kokoko tata bi mama kota ndenge nini oza rendez-vous na madame te olebi ozoluka patron sikolo na ke doyebisa madame abi akende koyebisa madame ke na libanda mama moko intel na otanga komona ete aza libanda azoluka patron mama oya kati ya ndako ayebi pe kombo ya mwasi azaki na mama oya aza na ndako batie na ayebi kombo ya mwasi ya tata wana te abi azoluka papa abi baza mibale mwasi na mobali baoluka papa akotisa bango mwasi akoti na kati ya ndako atali ndako bonjour mama bonjour nazoluka papa Pierre abi papa Pierre nano aye te bokoki kovanda bozela ye bovanda bozela papa Pierre mwasi avandi nande kona avandi amisali mopaya na kati ya ndako ya ye kanisa ke ndako ya tikaka batonga ndenge eza wana te ya tikaka eloko moko ya moki aye kokuta etongeli papa koma père boss ewumelaka te papa Pierre ayaka te papa Pierre aye koya papa Pierre aye papa Pierre akota bona ndako amoni mama na bana papa Pierre Papa Pierre est lequel Papa Pierre? Papa Pierre a taillé à Zengli Kambokoloba. Papa Pierre a ébussi moi ça, oh bas, oh bakoute na ndako. A bengi na mupanzi. A ébussi yo bimana no. Na robenga yo après que le mako. Na malaka na ndenge nini? A bimana no kende.
toko solo la sima yozo mona bato bana ndako ate mais bato ba ozelo alobité papa ba ozela nga kolonda koyo ye moi ça dit quoi moi c'est na poto ye bien moi c'est na poto ye moi ça na pe charisme avant des autres la kaka oya zaki pe na ndako ayoki pe makamo mobali alobi abimia simizela akei moi c'est batika na mobali siliki nano ndenge nini oyesa ko prévenir nga o prévenir nga te pourquoi oye osa la surprise est-ce qu'il y a une option nga ba surprise na bengi journée mobali ba bisingo ki église ozato zone église angolo mobali siliki moi ça lobi papa okoki ko silika ndenge nyo surtout olingi okoki ko silika ndenge olingi banda na kenda poto nzoto nanga oyo kasi ka kosa mobali te soko ye poto sali 5 jours ozongi naza bien te naza boité au sal une semaine au zongi ce que zo mona nga naza tabato ni moi sona balobi ndenga kenda poto avant da 12 ans na poto asangisa lisusu nzoto na mobali na yete asangisa lisusu nzoto na mobali na yete mobali apesaka o akoki kopesa nyonso mais nzoto basangisa lisusu nzoto te pona nini po biloko oyo mobali kende kopesa kosimba kisi epekisaki asangisaka nzoto na mwasi na ye mwasi akota na chambre boye chambre eza so ya ye te po mwasi asika ye ana biloko na chambre mais biloko ya mwasi oyo ndenge atika na kati ya ndako mobali mpe akanga atika mpe naki mpe biloko ebele te akanga mpe atika yango kaka wana bandeko mobali abisi ndeko ya mwasi yo kende awa place akola les ate kende mais ndako monene ba chambre ezali balobi ke mwasi atikali na kati ya ndako kosuana na mobali kosuana basuana butu mobimba titongo basuana butu titongo na tongo mwasi abimi akepa ba parrain na babaika na Kinshasa awa ake oyebisa bango ngai yo na ye botala ndenge lekeli biso ya expliquer ne mobali yaka kuna na poto ndenge ke mobali tango yaka simba ka ete loko moko te ba parrain ba ye baye ko sona mobile ayebisi bango est-ce que tu abana mike o bino fu bo sona so ki ngai moko kolo mwasi na sepelite pona nini mwasi na ngai ye na kenda ko tala bango de temps en temps ce ki ngamo na sepelite pourquoi ye bino conseil boya ko pesa nga libanda akomi na orgueil bato bakana mbongo bato bakana mbongo bazala na orgueil na bango mobo akomi na orgueil bato mbongo pare na marraine babi banki batika na ndako mobali azola na salon mwasi ala na chambre mobali ayebisi ke yo ndenge oza wana nga nakoki kosimba yo lisusu te nakoki kosimba yo lisusu te oza mokolo comprendre mwasi abi na likambo comprendre te na comprendre nini alobi kaka nde nalobi nakoki kosimba yo lisusu te mpo nazobatela yo nakoki kosimba yo lisusu te mpo nazobatela yo mwasi abi ya bon okoki kosimba nga lisusu te mpo ozobatela nga abi nakosimba te lokola nazobatela yo nakoki kosimba yo te moi ça vandi balobi ke galère moko pasi moto ayeki bien na santé kokoma moto akutuki mbala moko pasi moko boye ekoti ye na nzoto pasi ekoti ye na motema po mobali ayebisi ke ndenge oza na ngai nakoki kosimba osu te eloko nini oyo ozangi ngai napesako nyonso ozaka nango besoin napesako soki ozanga kiloko po mwasi na poto kuna mobali ayebisa uti kokende mosala te mbongo bafuta bino na poto eza mbongo na kobanda kopesa yo chaque fin du mois kosala na yo te vanda na yo mwasi avanda na ye aliaka na ye mbongo apesa mokanda nde na moto asalaka nde nango mwasi azala bien okozala bien ndenge nini mbongo ya maboko te okoki kosimba moto bolingo ya mwasi na mbali bokabwani te ke yo tokabwani mpo toboyani te bokabwani mpo mobali atindi yo na poto okende na bana na poto sima ya mikolo mobali akomi moto ya mbongo apafuki na mbongo ndenge azweli mbongo oyebi te nzoka bayebisaki ke akoki so kosimba mwasi na ye ya ndako te akoki kosimba lisusu te ye moko ayebisi na mwasi ke nakoki kosimba o lisusu te nakoki kosangisa na nzoto susu te oza mwasi na nga otikali mwasi na nga okozalaka kaka mwasi na nga po nyonso ozala nango besoin ya napesaka yo mwasi oyo aexplike na baparrain boyoka leka mobali alobi na nga boye na boye aexplike na mama na ye aexplike na bafrère na ye aexplike na basœur na ye alors tina nini nakokontinue kovanda ça sert à rien nasala nini nakokontinue kovanda ngai nasali nini nazozonga na nga poto aseka 2 semaines
na mobali ka kita nyonso naza ko expliquer bino eza nyonso expliquer ki na ndeko ya mwasi eza nyonso expliquer ki na marraine na parrain nyonso bande ko likela bango na ndako expliquer nyonso to expliquer bango botala ndako eza boye alors ndeko ya mwasi oyo azonga kipoto kozonga azongi poto ndenge ezala kaka monki nga siko pe na mobali moyen simba nga so ezate mobali alabike na tikali mwasi ne ya libela po aza mwasi babalaki na mbongo na tikali mwasi ne ya libela mais nga na eki mwasi na mobali eza susu te ndeko ya mwasi ntango azongi poto akei komona grande sœur ya mobali na ye aexplike ye alobi tala nga na uti Kongo tala mobali na nga ndenge alobi boyeboye sikoyo ngai nakozala mobali moko imaginaire ou bien ndenge nini ki tozala mwasi na mobali mais ki mwasi na mobali ezalaka te soko aye poto tosangisaka nzoto te na ke Kinshasa siliki tozosangisa te abike ngai nde tokosangisa su nzoto te seke ndeko na bino asimbi bakisi parce que eza normal te seke ndeko na bino asimbi bakisi ndeko alobi ndeko mobali alobi na ye ki grande sœur mobali abi mama nga la sœur avi na nga na poto mobali na sœur avi na Kinshasa so mobali na simbi bakisi etali ngai te soki mobali na simbi bakisi etali nga la sala nini les avis de couple na bino soki asimbi bakisi e biso so tomona kaka moto akoma moto mbongo toyebi ndenge azola mbongo na ye te soki tosala nini bandeko ndeko wana mwasi ndenge azongaki lokola amonaki maloba mobali alobelaki ke otikali kaka mwasi kibonzoto boyo ozala lisusu te alors ndenge ezalaka mibali ndenge balingaka basi mobali moko ayoki kolinga ye ntango mobali alingi ye pa abombi te abengi mpe petite sœur ne abeteli lisolo kende na zawa nana moto moko azoderange nga en tout cas 12 ans c'est beaucoup bakwanya nga lisu te nga fo bakwanya nga en tout cas ngai nasali nini nakia kopesa nzoto mpa mwana mobali wana naza na choix te fo kaka nasala ngo ndenge wana ndeko mwasi oyo avandisi bana na ye explike mpe na bana ke papa na bino na nga totikali kaka boye toza lisusu te ke o boye aexplike ka ndenge naexplike bino mpo nazongela lisu te nde na boye nazobima bana bayebisi ye mama jamais biso tokoki koaccepte te yo ozwa mobali ndenge papa alobi okozala bongo okozala kaka bongo tokoki koaccepte te ke ozwa mobali okoma na mobali ayaka mpe na ndako oyo jamais tolingi yango te toboyi bandeko kaka ndenge ezalaka mwasi atali kaka likolo atali na se apesi nzoto epai ya tonton wana kobima kaka mwasi oyo abimaki na tonton wana abeteli mpe lekina lisolo nazwi mwa mutu une semaine ezalaki ebele mama oyo alala alamuka te bakute na telefone na ye aza kotala kutu YouTube bana babimi bake classe batiki mama na ndako bakuti mama alati nuisette bakuti mama na chambre ye moko na telefone na maboko azalata ya YouTube na ye na nuisette na nzoto bakuta mama aza ya kokufa babengi pompier ya bata akufaki banda kala alors eloko ni ebomaki mama wana kaka ndenge mobali alobaki yotikali ya ngai ya libela okoki kozwa mobali te nga na mpe tokoki kosangisa nzoto te nini ebomaki mama bakisi ya papa oyo nde moto emandi ndeko mwasi so botali ndeko mwasi bombo mwasi kitoko mbinga mwasi otali mwasi okumisi nzambo bite nzambo okelaki ye mwasi kitoko lokola asangisaki nzoto na mobali mosusu oyo eloko ekila bapesaki na mobali na ye kaka osangisa susu nzoto na mwasi na ye te mwasi na ye paka osangisa nzoto na mobali mosusu te po sino te bakisi osala nini ekobeba lokola nyonso banda koexplike mwasi ayebaki te ke soko asangisa nzoto na mobali mosusu mobali ayebisaki eke nga na bala yo oza mwasi na nga otika mwasi na nga ya libela okoki kozwa mobali mosusu na vi te mais la akomprenaki te kokoki kozwa mobali mosusu na vi te mpo mobali ayebisaki nga na tokosangisa su nzoto te motikaka mwasi na nga ya libela ndenge oza kokozwa su mobali mosusu na vi te lisese wana komprenaki yango te liloba na komprenaki yango te ndeko mwasi akufaki ntango ndeko mwasi akufi ndenge ezalaka famille matata boye na boye tout ça nde pa esekane soki kobimaki ndenge papa oyo nganga yebisaka kosangisa su nzoto na mwasi na ye te mpe mwasi wana kokosangisa mpe nzoto na mobali mosusu te kosangisaki nzoto na mobali mosusu ememaki ndeko mwasi na liwa ndeko wana mwasi asaki nini akufi donc ntango nautai nakauka makambo nango te koyoka yango wana bandeko bokeba oza na mobali mbongo ozoyeba te utaka wapi mosala ni mbongo ebongaka moto osala mosala omwake mbongo ezouta na mosala
ozoyeba te mbongo ozowuta wapi engai mbongo ongai boye bandeko nalinga mobali pasa na mbongo epai nguma yaka kosala na mbongo oyebi te ndenge moto azolaka mbongo oyebi te bible ebi contentez-vous de ce que vous avez soki oza na 10 francs se contenter na 10 francs ozalaka 10 euros se contenter na 10 euros en voulant trop gagner on perd tout voilà comme ngana bisa bino yango wana maintenant m'apprécier ngana bibi na ke waza mato ya koyoka ayoka keba na moto okuti aza na mbongo ebele bilula lula kolula mokili te keba ozolula mbongo oyebi kote mbongo ewutaka oyebi mbongo ewuti wapi oyebi ndenge nini akomi esika wana faut faire très attention mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambe kabisa kuma nzambe anubeshene bana betu bonse ba gros bisous.